Bemba ou Mbote ndeko. Honorable Tomonio on est arrivé à président Jean-Pierre Bemba message ni honorable. Message à combat. Président parce qu'il faut éclaircir la classe politique congolaise. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord? Tout d'accord. Ça qui va pénaliser les députés, il y a opposition, il y a la Mouka. C'est ça un message particulier. C'est un message d'espoir. Donc, Congo face en espoir, des champions même Kiti. Oui, c'est l'homme à la dimension de son pays. Ailleurs à Kiti, les choses vont s'éclaircir. D'accord. On en sera un peu plus clair. Merci, honorable. C'est bon. Bando balandi ya club.com tokomi bongo awa na place Sainte-Thérèse place Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka osala bongo meeting na ye ya liboso depuis azongeli bongo activité na ye politique na kati ya Kinshasa. Alors bon mona ndenge nini population aye meke parce que jusque là Jean-Pierre Bemba za toujours na nzela avec une forte population au bae ebele de partout bana chango bazaki wana présent bana funa bana lukunga bana moamba pona wa mabongo Jean-Pierre Bemba Gombo molobe na bango babike makambo bandi politique bandi activité bandi surtout mingi pona cadre la muka pote baye babongo ko telemela lu zangi bati Valère babike nombo kezo kele mabe alors Jean-Pierre Bemba elongona mona mboka Martin Fayulu bakomeka un peu ko délivrer Congo wana za badi na bango parce que baza motivé à jamais babike ba ozonga simate baza toujours wana pona ko avancer et puis ko mema Congo liboso ah dans la place Sainte-Thérèse bo mwende ni ba décor ils déjà planté pona ozela bongo message ya mutuya message au Congolais belé bazozela ya Jean-Pierre Bemba Gombo akoloba nini nyonso zotika toujours na secret oza ngata mutema na ye même ataba collaborateur na belé ba éviter di Jean-Pierre Bemba Gombo akoloba mais maloba wana e utaka pa na ye moko to éviter ça maloba ya kala to maloba ya sika toujours vérité des urnes to ezandenge nini à retravailler en collaboration avec le président Félix Kouachenmark to éviter à repasser ça peut venir à la Mouka parce que to muli Moussa Nyamusa Longwe to éviter nyonso wana to ko bon tout ça na munoko ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo wa rotalisa biso le lenge kani asali projet d'avenir na pas les projets MLC pe projet à la Mouka parce que ali moko ba leader à la Mouka restez branchés restez scotchés na club.com pour suivre en intégralité ba image de la bino Jean-Pierre Bemba Gombo restez branchés. Bonjour mon mboka Chéribon Kende. Mbote mingi. Mon mboka tomoni le président Jean-Pierre Bemba Gombo qui tient ma belé ba koko na ye. Alors population bazaki ebele ba yambi bazana nzela bazoya awa. Alors et c'est une population na ezali ko lakisa nini mon mboka honorable. Na confirmé déjà que ngana au aéroport bandeko ba ponga na zana équipe d'avance ndina na place Sainte-Thérèse. Ezali esengo ya retrouvailles. Esengo ya retrouvailles ngipe ko lakisa que Toali na posa ya mbongwana ya solo o makambo constitutionnel na bakto ya baseni ba memeli biso tolingi yango penzate. Donc population ingi la qui ça que souveraineté na légitimité ezalobe na maboko ya population nde tokotala mais na ko anticiper le côté président Jean-Pierre Bemba ye azali na message so to fandi esiko boy to la message ya yeli biso to yokaye bongo toko sakolango na sima message ya yeli bino pe tozo mona pe déjà que non ozali parmi ba cadre et pe moko ba to la muka ozali parmi ba cadre message aussi à la muka pe kozala pe na kati ya masolo ya Jean-Pierre Bemba la population na ye e kozanga te ngai Chérubin Okende nazali porte-parole ya coordonnateur ya la muka ndeko Moïse Katumbi. Donc ce qui biso nyonso toye elingi kolakisa bomoko na biso. Okomona président Martin Fayulu azali koya azana cortège tozaki na aéroport président Adolphe Muzitu. Yepe lokola ali professeur Matungula mboka mopaya pona basoins médicaux nani président Moïse Katumbi atindi ngai porte-parole na ye nakoka kozala wana bokomona pe ba cadre mususu ya ensemble bakoya biso nyonso to sangana toyoka lelo nanu malobani ni président Jean-Pierre Bemba amemeli biso. Honorable Chérubin Kende question suka lelo to moni ndenge ni politique za kotambola yo zali honorable na nyo so le ka na côté na bino message ni ko pesa na population ou peut-être que bazana nous bazala bolembu pe bazo regretter na comportement ni zo le kana mingi na cour constitutionnel pe na ba institution mususu ya l'état na biso mingi to moni pe na ba gouvernement zo yande to yoki déjà pe to mona makambo za toujours mbilinga mbilinga population za ko se retrouver ngonga si ebeti ngonga ya kolala lisu pongite ya lingonga ya kolamuka bato oyo bangoto bobo o balingi démocratie te balingi pe sembo ya bana Congo te
bazali koyiba ba victoire na biso bazoluka toza obe na pasi esengeli biso nyonso to lamuka tokoka kotelema to landa ba leader na biso ya lamuka po tokoka komema mbongo na ya solo kasi lelo na kozala molai te po tozela igwe biso nyonso to bandaki kozela aya asi ayaki azali na nzela ya aéroport azali kokoma bongo toyoka masoloni na bombeli biso masoloni na bombeli bino. Merci beaucoup mwana mboka o Chérubin Okende le sepi na konstitutionnel les autres kitoko je pense tozali kobunda biso tolali kuna na cour constitutionnelle boyebi yango atako mongongo ekimi mwa muke yali pona malili ya butu na cour constitutionnelle po likambo ba ali kosala biso tokondima yango soki mukete. Merci beaucoup mwana mboka natondi bino botondi.
La police va salir le boulot pour Beba,